Suivez-nous sur YouTube et tapez la Solo Kimbong TV. Mokolo moi le 6 juin 1921 ezalaki mokolo moko ya matata. Lobi tango tozalaki awa ndenge nazalaka koyoka bunduki bazala kolela kona na sima esalaki ngai pasi. Likanisi na ngai ejungaki automatiquement na 1921. Tozali soro na la porte ya Likambo. Ndenge tokumi na la porte ya Likambo bato bazala kuyiba ya wanguka kaka te. Mais pona nini lelo okomona batu ibele tozali kokufa na biso lokula bandeke pamba te tozali kusala kama makambo oyo tokusala te awa na kati na kisasa soko totali mangumba mazalewa soko mangumba mantu wana mateyaka bolingo kubanga kusala mabe kuyiba te koboma te kusala ekobo te kusala moyete kusala boyete soko solo bango nyonso bazalaka kote yango penza na kati na motimo moko ndebisi yonso tozala na kobanga na kanisi ndeli kambo mabe ko kusalama na bisu hawa te pamba te solo ezali bubandeli makamango mazalaki na 1921 tangu wana nazalaki na mbula misatu tosito oki maluba ya mama mikala nazalaki na mokongono ya mama kasi na ibi mwama kambi bili na mokolo wana nzambe akosaka te to kaki mama mikala lubi mokolo wana soko kaki tata wana akamate briki ya beti soda azoki ale babeti bunduki eleli ezali lokola medikama ndenge wana pe bako pe baya kuloba kama pamba donc esika wana bamama na batata ezali kamba pamba te alobi kusala boye te bango basali yango nzambe asepelaka lisusu te sika baya kopesaka biso mibeko mokolo na mokolo tokotambuka na batata nzambe batangi mibeko tokotangaka mibeko ezali na ntina yango ezali niveau moto yonso tu mason yonso alingi kotonga ndako akamata niveau po ate bamire na ye ezala mabe te donc niveau na biso ezali mibeko tozala bana na mibeko totambola ndenge nzambe alingi totambola ndenge elingi biso te tokolonga na biso kaka soko totamboli ndenge nzambe aza kotindaka biso soko totamboli na bolingo totamboli na mibeko totamboli na misala ebe nakanisi oyo ezala na biso mpasi ezali te totambola ndenge bandimi bakotambolaka balobaka ete mondimi azali mwinda soko yo mondimi olobi ete anga nazali kimbangise 100% comportement na yo ezali ndenge mosusu wana ezali soni anga nazali katolike 100% nalobaki yango ngai babokolaka anga na bamupe kasi esika wana babokolaki ngai natikaki souvenir moko monene bamupe bazwaki ngai likambo te donc soko olobi ete biso kuna ndenge ngombe na biso bapesi biso nzela nde tosala na biso makambo tolingi lukuta na biso tango na biso d'ailleurs okokumela likaya te okokumela masanga te okokubina te bakomona yo mpe na pantalon te tango na biso donc malamu nde soko mibengi mondimi tambola ya solo ndenge mutu ya jubatisimo pamba te mondimi ozali responsable ya bapakano bakotala exemple na yo mondimi soko ozali soi-disant mondimi oza kotambola mabe bapakano wana bazali pembeni na yo bakondima na bango lisusu nzambe te ezali fote na bango te kasi masengeni yango bazwi yango epai na yo komo ya tata mwana pia elimu santo amen.
Merci beaucoup na technique na message kitoko bouti kopesa biso ya papa Diangenda Kontima Joseph. Nalikete tosepeli kokutana bino lisusu na mokolo mwa lelo pamba te toye po ete tosolola na bino na mematali kibondimi na biso pamba te kimondimi ezali likambo oyo biso moko tondimaka yango basalaka yango par force te basalaka yango par influence te yo moko il faut ondima ke nakolanda nzela oyo ngai nakolanda tata Simon Kimbangu ngai nakolanda Kolo Yesu ngai nakolanda tata Nzambe yo moko il faut wuta kati na yo yango tomonaka na lingomba na biso mwana po ete bayamba ye akoma mondimi il faut akoma na âge ya 12 ans âge oyo moto akomaka deja na likanisi ya koyeba kodistingue malamu na mabe po ete ezala te keno ntango bazwi yo ozalaki no mwana moke oyebaki na yo te c'est parce que papa na bino moto alingaki okoma mondimi to mama na bino te yo moko conscience oyeba nini nazosala nini nazoyoka pona ozala influence te yango na lingomba na biso bana bakulaka na âge ya 12 ans kasi na yango tokokende bongo na deuxième message oya tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kiangani apesa biso message na ye nini oyo ye azali koloba na biso bana na ye tolanda papa Simon Kimbangu Kiangani. Yango tolobi ete tosambelaka to Satan aza na banzela mingi azwelaka moto pamba te pa touti toza koyeba baproblème ya mingi ezalaki te me pa toza kokende baproblème ekomi mingi bato bazoyoka lisusu te mingi mpe bakei moye na kota ezali te nazana na libanda. C'est beaucoup technique na likete biso moko toyoki ya kobakisa ezali te liboso baproblème ezalaki te esika touti toza koyeba kasi esika tozali kokende toza koyeba te nini ekokomela biso na yo mondimi nini okoki kosala par rapport ya makambo oyo bazali koloba na biso. Papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya bule a souligné ba problème ekomi parce que bato balingi lisusu koyoka te. Est-ce que ezali mission yango toyelaki na kati na lingomba? Est-ce que ezali yango nde esalaki tokoma bandimi? Mondimi elakisi nini? Mondimi ezali mutu oyo andimaka. Mondimi asalaka contestation te na mai oyo bazali koloba na ye. Tango bapesi biso mibeko yango foto tosa. Tango balobi na biso bolingo yango foto salela tozala na bolingo envers biso na biso bandeko na biso tolakisa bango bolingo ke biso tosambelaka. Misala tosala pamba te tozali komibongisela esika na biso. Mingi tozalaka na bango mikolo meleki kasi lelo yo bazali susu na biso na bomoi te. Biso tozali na bomoi toleki bango na eloko moko te. Au cas contraire okomona kutuba oyo bakufaki wana azalaki na bambongo atiki mituka saliboy ya saliboy. Mengai na yo Nzambe azali kopesa biso nanu tango tobongisa. Pamba te na mokili oyo mutu na mutu aza na mission na ye. Toza na début ya mission, toza na fin ya mission. Fin ya mission soki ekoki oza na eloko kosala te il faut okende. Kasi tango okokende okokuta nini? Tolandi maloba ya papa mokonzi ya bule.
mingi bakoma kolotisa même bandoto esika nga nakei esika ezali te mpo na nini ntango azalaki na mokili ya bato ya bomoi alandaki distraction yango akei kuna ase retrouver na situation moko boye eza irréparable parce que c'est déjà trop tard moi pe azonga ezali te makambo wana namonaka yango mingi ntango nakendaka na mayanga na bamama okomona ngai na papa na biso akufa ayaki alotisi biso ndoto alobi bomemela ngai bilamba ngai koto boye okoyoka kuna bomemela ngai biloko ngai boye toyokaka yango biso bato tozali na bomoi nini oyoyo tozali kosala pour que ntango biso mpe tokokende tozala malamu na yango tokokende bongo na deuxième message ya papa Diangenda Kuntima ayebisa biso nini oyo mondimi akoki kosala mondimi touti koyoka na message ni alobi mondimi azali responsable ya bapakano mokolo moi molesi juin 1921 ezalaki mokolo moko ya matata lobi ntango tozalaki awa ndenge nazalaka koyoka bunduki bozala kolela kona na nsima esalaki ngai pasi likanisi na ngai ejungaki automatiquement na 1921 tozali na la porte ya likambo ndenge tokomi na la porte ya likambo bato bazala koyiba ya bango kaka te me mpo na nini lelo okomona bato ebele tozali kokufa na biso lokola bandeke yango tolobi ete tosambelaka po satan aza na banzela mingi azwelaka moto pamba te mpa touti toza koyeba baproblème ya mingi ezalaki te me mpa toza kokende baproblème ekomi mingi bato bazoyoka lisusu te. Merci beaucoup naza sir tosali replay toyoki papa Diangenda Kuntima makambo alobi na biso esika tokomi bato ebele bazali koyeba na bango te papa Simu Kimbangu Kiangani na message ni alobi satana azali na bandenge ebele oyo azwilaka bato na yango na ntango oyo tokomi ngai na yo tozala mayele po ete tobungisa elembo na biso te papa Simu Kimbangu Kiangani azali korepete yango bamessage na ye nyonso tu soki olandi okoyoka ke batela elembo na yo parce que elembo ezali eloko oyoyo batikaka yango bongo te il faut protéger yango bato koki protéger elembo na biso na nini na kondima soki esili elembo na yo mpe ekebunga bato ebele kondima ekomi na se bato ebele bakomi na badoute kasi soki totali na mokanda nzambe Jean-Baptiste ye moto apanzaki sango ya boye ya mwana nzambe kolo Yesu. Jean-Baptiste a témoigné na miso ya bato alobi ete ngai nazali na pouvoir te ya kosimba ata balase ya sandale na ye te alakisaki dimension oyo kolo Yesu azalaki na yango mpe ayebisaki na bato ete tozali kozela bongo mesi oyo akoya kosikola biso na pasi tozali na yango kasi Jean-Baptiste baye kokanga ye ntango bakangi Jean-Baptiste souffrance ekomaki makasi atali bonzoto eye kosala
atindi bato bokende pa ya nkolo Yesu botuna ye eske ezali penza ye oyo tobandaki kozela to tozela lisusu mosusu. To imagine Jean-Baptiste oyo na mokanda nzambe bazali azali dernier prophète dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament, pardon. Dernier prophète dans l'histoire d'Israël. Mais, pas si tant où ayé a commis na kieti. Tantôt plutôt, est-ce que Esaïe ou Esaïe? Mais yé mutu a prophétisé qui moi nanzambe akoya. Messi akoya. Petango amona ki a témoigné yeyo. Mais pas si eye akomi na badoute. Yango to komi nango na moyi ya lelo. Na mokolo mwa lelo. Est-ce que penzi zali papa Simon Kimbangu? Est-ce que zali ye penza otobanda kozela? Est-ce que zali ye penza mutu batata batikaki? Est-ce que zali ye penza tata? Kote to kominde yango wana. Bato mingi bakomi kokoisa kondima na bango. Likolo ya koyoka, likolo ya koloba, likolo ya kosala. Ndena yango tokolanda bongo message ya tata mokonzi ya bule papa Dienge na kuntima oyo apesaki azali kolobela likambo ya cercle. Tolanda yango na bokomi tata mwana pe elimu santo. Apes tata oyo napona ki na tongo pana mabondeli. Papa Matadi Yoshua okobondola. Tosenye na papa situé okobondela. Toko tosili. Batata ba mama makamana bisu mazale kukenda kaka. Mate ya papa tosito oki. Bikamo ngana zi oyo abenye ete ema. Enoko yango ndenge binu nyon sobosubu yibili yango musala ya salaka. Donc yon ngai malamu nde tola ke solo biso tolani nzambe na biso. Tozala lokola biloko bizangi tinate. Ndenge tosito okeli na papa nyama wana alenga kukenda ye moko te. Ezali maluba ezali mwadi kambo moko munene na kati na liba wana. Ndenge tosito oti makambo ebele yawa. Makambo tosito oti toti kala na kati na cercle. Tozala lokola Zakai. Tozala lokola papa Simon Kimbangu. Tolongola basapati. Tolongola bamesa mibale. Donc makambo oyo naza kuloba ezali résumé. En tout cas soko to bimia wana mbuko oyo tangu tokuchunga isika biso lungwaka na kadisi makambo na biso bakuma ndenge mususu. Pamba te tosito jibanda kipe ibele. Makambo tosito ji eleki munene. Pamba te mokolo na mokolo ndenge baza kulesa kabiso. Soko yango nde koto kabata yango bezo na kati na mitima na biso nde tokoko kuma solo banjelu. Merci beaucoup ba ndeko balandi na likete biso mokoto landi message ya papa Dienge de Kuntima nini alobi na biso par rapport à Kibondimi na biso. Papa Dienge azalaki clair. Na maïma surtout bakolobaka na biso. Maïma surtout bakopesaka biso. Nde tokoki kozala ba angelo. Soki to mettre en pratique. Kasi lelo yo
image nini tokomi kolakisa na mokili. E alobi Niama akendaka ye moko te. Lelo tokomi sur YouTube, TikTok, actualité komi ya église kimbangiste. Makambo oyo ya biso tokomi ko itale yango libanda. Ekomi kopesa pasi pe mawa. Kotala na mateya nyonso tu oyo tozwaka. Tongo midi pourquoi? Papa Simuki Mbangu ateyaki. Mama Mwelu ateyaki. Bamvoala bango misato bateyaki. Papa Simuki Mbangu Kiangani azali koteya. Mekasi constat papa sali alobi bato bazoyoka lisusu te. Na koyoka oyo tozali koyoka te. Toza ko s'attendre na nini? Si réellement tokotaki na lingomba pona ko bikisa bomo ina biso. Kasi tokomi kolanda biyoka yoka. Kuna balobi boye. Kuna basali boye. Est-ce que za ya solo, toza ya lokuta? Est-ce que yango wana nde tokotelaki na lingomba? Na yango tata mama tozwa conscience. Na mukanda ya Matthieu 23 kuna kolo Yesu azali kopamela ba pharisien alobi na bango ba pharisien boza ba hypocrite pona nini boyebi ete bokokota na bino te kasi bolingi pete kotika nzela bato oyo balingi na bango bakota na yango ndeko nanga kimbangiste tala nani oyo ozali kolanda. Mardi passé, Papa Mbenza alobaki, c'est pas dire que tout là tibisonyo stouvert blanc que tout zali réellement ba kimbangiste. Tala oyo ndeko nu azali ko produire, oyo azali ko sala, oyo azali ko lakisa. Pambate babi nzete na nzete ekoyeba na kanambuma na yango. Jamais komona avocat ebota manga. Mutu ya mabe atako asali hypocrisie na ndenge nyonso tu. Makamba kosala ekoyeba na ke oyo azali mbuma mabeto azali mutu ya mabe. Azali mutu ya kolanda te parce que soko landi ye ayebi kokota na ye te. Kasi alingi pe kotika nzela te epa ya bato baleka na pote bakota. Epa na ye komi jalousie. Ndenge zelaka tozangela kaka. Neti histoire otoyoka ya mama oyo abotaki mwana tangu ndeko mususu pe abotaki mwana na ye mwana nisiko akufaki aye kokosa ki mwana oyo wana ya bomoyo wana ezali mwana na ye. Baketi na justice. Roi Salomon mutu akataki likambo wana. Oyo koto alobi mwana nanga, oyo koto alobi mwana nangai. Ezoyeba na te mukolo mwana nani. Na sagesse oyo Roi Salomon azalaki nango. Aye kozwa mbeli alobi. Si c'est comme ça, tozwa mwana oyo tokabola ye parde. Yozwa ndambu, yepe azwa ndambu. Parce que ce topesi ye ye kotoyo akosepela te. Ce qui peut te pesa mususu moninga wana pe akosepela te. Na yango tozozwa mwana tozo kabola ye bozwa ndambu. Mama oyo azalaki mukolo mwana tabi bosala yango bongo. Parce que azalaki na intérêt te na mwana na azalaki mwana na ete. Kasi mukolo mwana alobi te. Soki bongo bozwa kutu bopesa ye. Kena mona makila ya mwana nanga bobo mae awa na misu nangai. Nde Roi Salomon ayaki ko comprendre que mukolo mwana nde yeyo. Oyo aza na intérêt te alukaka tozangela.
parce que yesi azanga biso nyonso tupe tozangela yango kaka nyama oyo tata Diangenda lobi akendaka ye moko te na yango papa Diangenda banda koloba liboso mwana moto bateyaka ye na masese mais siku awa azali clair azali koloba très clair tobima na cercle te nde message ekolanda papa Diangenda azali kolobela abetaki sete na mate ya papa Katwadi. Papa Katwadi tango ateyaki abetaki histoire. Tata moko akendaki chasse na mwana na ye. Amemi mwana tokende chasse. Tango bakomi na nzela distance penza musika batiki mboka. Tata ayebisi mwana na ye mwana esengeli ozela ngai awa parce que kote nazokende ezali mwa matata. Na yango esika nazotika yo esika na kokutela yo. Tata asalaki atrasaki cercle. Abina cercle na tracé oyo yozala na katikati. Ata komoni mvula ya ndenge nini. Ata bakaki ezobeta ata eloko nini omoni ezoya pona eboma yo to e agressé yo. Kobima na kati ya cercle oyo te. Ndina yango nasilisa na lisolo sima tokoyoka message ya papa tango zobeta sete likambo ya cercle. Tata wana ke ya tiki mwana tikali avandi atala bolikolo yindi mvula ya makasi mwana banzete ezalaki mipanzi mem moya kende kubatama ezate parce que tata na ya yebisaki ye zala awa na kutela yo awa kobima te que ce soit le cas zala na kati ya cercle mwana avandi azeli kino mvula esilaki tongo mvula esili atala boye mopanzi nioka azali koya kaka esika ya zalaki wana nioka ye posa kokima me soki akanisi tata lobaki kobima te ata omoni eloko ya ndenge nini nyoka sali ba grimace mais asuki kaka na limite oyo basalaki cercle agrimace ye atikala kobima na cercle te nyoka kei minute elandi atala boye nkoyi wana zoya mbangu na direction na ye mais oyo nkoyi mais ndenge azoya boye kasi tina nzoto nakima tata lobaki nazala na cercle atako eloko nini nabima na cercle te pona koloba mwambangu liyo akomi asgrimase asali bakri ya ndenge na ndenge mwana wana abimaki te nde liyo akendaki na nsima nango tata na bango ayaki tango ayaki na biloko atuni nini salami awa mwana pe expliquer abe aya osali malamu nde apesaki biloko oyo ayelaki ye nde na yango tokoyoka message ya papa Diangenda azolobela cercle tulanda message ya papa Diangenda kuntima ukumi tata mwana pe elimu santo ape tata oyo naponaki na tongo pana mabondeli papa Matadi Yosua okobondela tosenye na papa Sikiwe okobondela toko tosili batata bamama makamana biso mazale kukenda kaka mate ya papa tosito bikamo ngana zi oyo abenye ete ema eloko yango ndenge bino nyonso bosibu yibili yango musala ya salaka donc yo na ngai malamu nde tolakise te solo biso tolani nzambe na biso
tozala lokola biloko bizangi ntina te ndenge tosi tookeli na papa nyama wana alingaka kokende ye moko te ezali maloba ezali mwa likambo moko monene na kati na liloba wana ndenge tosi tooki makambo ebele awa makambo tosi tooki totikala na kati na cercle tozala lokola Zakai tozala lokola papa Simon Kimbangu tolongola basapatu tolongola bamesa mibale donc makambo oyo naza koloba ezali résumé en tout cas soko tobimia wana mbuka oyo ntango tokotuka esika biso tolongwaka nakanisi makambo na biso bakokoma ndenge mosusu pamba te tosi tozwi bandaki mpe ebele makambo tosi tozwi eleki monene pamba te mokolo na mokolo ndenge baza kolesaka biso soko yango nde ekotu pamba te yango mpenza na kati na mitima na biso nde tokoki kokoma solo banjelu boluka liboso bokonjina likolo maso makopesa mana biso nzambe azali nzambe baoyo atie kilemo bakubranche te esika cercle oyo batie biso ndenge tookalaka na papa katwadi bakubouge te mais million azali koya kasi bakubranche te mpo na nini cercle oyo papa Simon Kimbangu atie biso ezali cercle ya nguya makambo nga na lani na tongo na taringa na libya yango wana nde baza kuluka kabiso alibi bojui ya solo bajui pamba te baluki biso na nzela nyonso tu kasi bakuki te yango wana papa akomi moyibi papa azali ndoki le plus grand sorcier du monde Sidengena donc ngai nde nazali kapita bandoki nyonso tu na kati na mokili mobimba babengi ngai nde ye azali grand rosicrucien c'est-à-dire barosicrucien nyonso tu mokonzi na bango ezali ngai bamagicien nyonso tu awa na kati na mokili babengi ngai grand magicien donc ngai nde mokonzi na bango otala baframaçon donc oyo basalaki pacte avec Satan koloba na bango kuma na nzambe te mokonzi na bango nani Diangena ekasi basosiété nyonso tu wana bakolingaka ngai te na ntina nini bato nyonso tu wana bayini ngai banganga nzambe oyo babengami ete grand serviteur de Dieu grand serviteur de Dieu balingi ngai te nasalaka bango nini donc on dirait nga naza na place yawa na mokili te tosale bango nini nakufa lelo lobi musika likambo te nyonso makambo mabe Diangena soko likambo malamu Merci beaucoup technique na likete to landi ba message ya cercle papa Diangena Kuntima a souligné tolanda oyo tata na biso papa Simon Kimbangu na cercle oyo atie biso ngai na yo likolo ya biyoka yoka likolo ya biloba loba ebandi kobimisa biso na cercle tango tozali kobima est-ce que tokozonga na yango ngai na yo tosala examen de conscience na oyo tolobaka na bato na oyo tosalaka na bato ezali kobimisa baninga na cercle te ntango tozali kosala yango litomba na biso ezali nini na yango tozala mayele pamba te ntango oyo tokomi na yango ezali ntango oyo ya motu na motu amilengele
ezali temps ya distraction te parce que na message ya papa Simon Kimbangu Kengen tolandaki alobi liboso baproblème ezalaki te mais sikoyo baproblème ekomi pamba te bato balingi koyoka lisusu te bapapa balobaki tolanda bango aveuglement kasi biso baaveugle tokomi koloba ate tokatisa boye te tozonga boye eske tozali komona ekosala nga pasi ndeko motu lokola ngai oye ozoyebisa papa nga namoni tosa papa nga namoni eske omonaka na niveau oyo tokomi nango il faut tokende pa ya papa tolanda volonté na ye parce que ye nde azomema biso tomonaka te biso koma tokoki kokende na baproposition na biso ki ngai namoni boye papa tosala boye eske omonaka na yango ntango oyo tokomi tozala mayele pamba te nguba ya malamu ekendaka mpe na baposo nazwa occasion ya komona makambo wana ya nguba ndenge ekendaka na baposo parce que mama oyo aboti ngai abandaki koteka nguba akoya na nguba baye nango ya baposo il faut bobanda kodécortiquer yango bozoteta boteti ntango bozoteta wana tobanda kokabola te na baposo tozotya na banguba na baposo ezokende kaka wana bozoteta ntango ekosila bazwi batyango na bassin moko bake kopopola ntango bapopoli ngai etanke mwana moke na bande kosala nini nayebi ke ntango bazopopola wana na banguba mpe na matiti wana ebandaki kozala tokokende wana ntango bakosilisa matiti wana bokende kotumba kuna ntango tokokende kuna tobandi kopanza okosutuka boye okokisi mpe ata kopo mobimba ya nguba oyo ewuti na matiti wana yango lisisi bapesaka biso parce que matiti wana totumbaka yango ntango ekei ke botumba matiti wana parce que eza important te or nguba ya malamu eza wana ntango bakotumba yango eske nguba ya malamu wana ekobika esika tokomi tozala mayele tolanda bilanda te tosala bisala te makambo mosusu tomonaka bato baye bazotya moto boye eza makambo deja baplanifiaki yango kala na bareunion ya butu parce que tolandaka na maloba ya tata molimo santo ete bareunion ya mabe ezokontinue baplanifie bareunion na bango tokosala boye ntango ekoya baexekite yango ale biso to bandeko oyo bososoliza te okoti na makambo wana or bango ezalaki kaka file mpona koluka kokanga bato okokende ofele na likambo yebeli mutuna makolo te na yango tokokontinue bongo na message ya papa Diangenda tozali kopesa na kaka mayele sikoyo tokolanda message oyo papa Diangenda abeti lisolo ya papa Simon Kimbangu ndenge bakangaki plus de 5 places et ayaki kopesa mama Mikala micro aloba parce que mama Mikala azalaki na likambo a souligné par rapport ya message ya papa Diangenda oyo babande kolobela cette figure ya tata Kimbangu parce que ezali kolobama Ezaïe Kimbangu te
siko tokoyoka tata Kimbangu azalaka na 7 figures banda yaki tomoni ja combien de figures et etikali combien de figures yango tolanda na message po ete topesa na mayele nalobelaka bino ya mokolo moko tata mpe bamama biso toyaki kutala te me tokɔtaki na kati na lingumba totikala kuna seko ti liwa toki jugement ya 1921 mama Mikala ye wana vwandi wana mandombe na age wana izalaki na ye bakukaka kokanga ye te pamba te soko tali na la loi belge mwana moke ya 12 ans wate bakanga ye no ego salama te kasi mama Mikala bakangi ye e basele mpe jugement na ye toki ba tiaka ye condamnation izalaki 2 ans kasi asali 40 ans bamususu 5 ans bamususu 30 ans bamususu condamnation à vie papa condamnation à mort parce que amilakisaki était ye azali envoyé ou bien tout mois alibaki ete lingumba oyo ekuzala lingumba ekuzala makasi ndenge balobi na biso français qui vivra verra lelo oyo tozali kokumisa fete oyo bomoni nde banda tongo meme kona na ndaku makanisi na ngai makei musika soko nakanisi lupusu mwindu soko totali makambo mazali na biso na mokolo malelo wana eza kolakisa mpenza ndenge na wakaki nzembo na baoyo baza kulunga kuna na putu baya kotalaka kasi biso awa bana moke toza koleka moyibi wana ale atundi aza koyiba te esika nini soko ye akumi na bonheur ye pata yiba bonheur wana esika yango elongu toyekolaki toyekolaki pamba te toyekolaka na biso yango wana nde tokomi boye c'est dommage toyekoli c'est-à-dire mauvais héritage eza na biso ya mpasi nakanisi ya solo likambo oyo esalamaka na ntango wana mokolo wana nsima na jugement sango ebimi libanda balobi nini bakoboma Kimbangu baoyo likambo bamonaki ete Kimbangu asalaki mosala kitoko bazalaki na mawa balelaki mingi na ntina nini bango bayibaki ete solo bango nzambe ayibi bango bamonaki ete tango na bango kosala peza solo nzambe esi ekoki bango bamonaki ete solo tozalaki kubanga tozalaki kukanisa balobaki ete mwana nzambe azali mwana nzambe akotindila oyo Molimo Santo mpo ati azala sikasika oyo bamoni likambo esalami bakufa basekwi baoyo batambolaka te batamboli baoyo bakufaka miso na bango mamoni baoyo bazala kuluba te balubi bien banda tango wana bakumi bandimi ya solo sikasika oyo baoki ete Simon Kimbangu bakoboma ye zala isika wana soko yo mutu ozalaki na tango wana otiaki mutima na yo na mutu wana reaction nini ekokaki kozala na yo mundimi ya papa Simon Kimbangu mama Mikala balobaki ete basali boloko condamnation na yo ezalaki mbula mibale me atikali na boloko mbula boni mbula ntukumine 40 ans bakatelaka ye boloko ya mbula mibale
kasi atikalaka boloko te na 1960 mama mikala alembaki te kobusana te mokolo mosusu nalobaki na bino yango bakangaka ye papa esika mitano nalobaki na bino ofisier moko azalaki mwana moke bele na mbula oyo kaka basamba pesi ofisier supérieur wana ekamwisaka ye likambo moko ntango wana bakangaki tata ezali likambo moko ya ndenge mosusu coïncidence moko ya ndenge mosusu tata nzambe akozalaka na makambo na ye ya ndenge mosusu bakangi tata batie bango na boloko bakumi bato 5 esika nyonso bakangaki papa kuna bakangi simo kimbangu kuna na kafera bakangi simo kimbangu kuna na befale bakangi simo kimbangu oyo tata masamba amonaki alungwaki ipai mosusu bakangaka ye kuna na befale me tata simo kimbangu akimaki te kuna na lubumbashi ndi azalaki lisusu na boloko kuna te azalaka na ye na kati na boloko kuna lubumbashi azali kuna na befale bakangi ye kuna na ikafera bakangi ye okuma wana mbandaka bakangi ye bongo muntu moko akomi batu 5 sikawa oyo officier azaliti na mukolo malelo pambate ye moko lubaki nangari kamwandenge wana akosakite pambate akoko kosate mutandenge boyo lokola tata masamba apesi bisu témoignage ndenge ya monaki soko officier wana mukolo mususu akoko jwa courage nitika da pesa témoignage tata simo kimbangu bokoga yango mukolo wana izalaka na ndenge nini bakangi tata simo kimbangu mbuka ibuka ni azali wapi azali kuna na boloko azali na boloko me ndenge ni tukomona ye ndio boka ndaka mukolo oyo bakusala makapel pepe na biro ya leta boka ndaka kuna bokokuta na ye azali kuna bantu babukani bake kutala balakisi bango ye wapi ye wana bapesi sangu na Lubumbashi tokangi simo kimbangu ndenge ni bokimisi ye kuna ndio oyo simo kimbangu bino bokangi kuna azali ndenge mususu awa azali awa na kati na boloko na ye tongo napokwa azali kakawa bongo bokanga ina butube na moi nde bino oyo mutozali gardien de prison na bino kuna abebi akimisi mutondenga na tokangi yawa waoka nambanda kete bakangi ye kuna me bino na befale kuna bozane de boma bizu batutukangi kimbangu wawo kuna na ikafere balubi me bino bo baby tokani si mutu na bino izadi sumala mute oyo bokangi kuna yete oyo tokangi yawa pese kimbangu oyo officier supérieur ye pia tata na ye azalaki premier sergent major ye azalaki kutala bato oyo bakanga mikuna na kati na boloko lokola ye mutazalaki premier sergent major dernier grade ba militaire na tango wana ezalaki bele yango wana balubi na ye attention muntu ya kanga miawa soko kimisi ye bakuboma yo premier sergent major aoki boyo abangi ake kutala na pokwa tata simo kimbangu mengai na bangi mingi lukula na oki ete yo ne azira tata simo kimbangu ne ya sole salingai de kasi de kamungana kulobana yo yangoyo jila tala nano soko yo kimi ngai na baby de kamonini isaraki na pokwa na mokolo nyonso bato yo pambate na ibafale bato na biso bazalaki relege ebele bango mpe baoki sangwete tata simo kimbangu za na boloko me pate bagenda kutala tata ezalaki pasi pambate bayibaki bango me tango ekokaki tango na pokwa babongisi biloko bapesi na bana na bango oyo premier sergent major azalaki na mwana na ye oyo azali na mokolo malelo officier supérieur azali général moko mususu bapesi biloko kulia na bana moke baye kopesa na bana mike bana moke bakena biloko kulia ti na kati na boloko
donc oyo azali général awa ye azwe biloko akei kopesa na papa Simo Kimbangu. Tango apesi biloko oyo na papa Simo Kimbangu atali alobi mwana natondi yo botoni mbala na mbala nzambe akusalaka bele na bana mike na apesi yo likambo yo kozala muntu munene me soko kumi muntu munene mukolo mususu okomona pasi me pasi wana ekuzwa yo okuzwa mutu akusalisa yo te tala ndeko na yo mwana muke oyo yo mutu akusalisa yo batu nyonso tu wana okupesa lisalisi bakusalisa yo te kasi ye mwana oyo akusalisa yo. Oh tata oyo mwana nani? Mwana nanga yoyo akusalisa yo ba okokenda kulokali salisi epa yonso mukolo mususu eloko akulia akuzanga bina ndako me mutu akupesa yo lisalisi akuzala te bele mwana mutu akupesa yo lisalisi likambwana ezalaki na 1948 soko bozalaka na basouvenir na makambo na kulobaka na bino na 1948 na lobaki na bino likambo moko soko boyibaka yango te wana ezali faute na bino ngai nakupesaka bino sango ebe banda tangu wana ti na 1978 awa na 78 tata wana azwaka likama oyo mwana moke balakisaki na tata ete ndo yo okokuma mokonzi kasi tango okokuma mokonzi okozwa likama wana okomona batu oyo bandeko na yo minene bakusalisa yo te kasi mutu akusalisa yo mwana moke bon mukolo mususu navwandi na ndako tango wana tosi na 1979 pardon tango wana tosilisi ndako apapa shinoda navwandi kuna na centre natali tata wana na yibiye pamba te soko bapesi biso invitation esika batu minene bakuzalaka biso be bana moke tukuzanga teta mususu babengi biso tokeyi ngai mpe nakendaki kuna alors tango to lukula sia yibi ngai azwi pasi mukolo wana namoni ye nakamwi likambo nini de papa pardon nalingi kusolo na yo mwa likambo asolo nga likambo ngana lobi nde wana ezali kusale ko mpasi likambo te nakobongisela yo kubanga te nabongisili ye akei ati yango na kati na mutima likambo nini oyo bon ewumilaki soko basanza boni mokolo mosusu wana na pokwa namoni ye de suku na centre d'accueil aye alobi papa nazali na pasi nini eza na yo te nazali na pasi boye na boye alobi likambo te tika nabongisela yo nabongisili ye bazalaki na mwasi na ye tango balingi kubima ajungi abandi kolela mutima epasuki likambo nini nde papa lembe sangai likambo nini namoni ete solo nzambe akosaka te nga nazalaka na secret ozalaka na secret nini alobi na ngai na 1948 na Befale tata na ngai azalaki premier sergent major ngai nazalaki mwana moke bongo pamba te bato bazalaki koyoka mawa bakangaki tata na yo pate bakenda kupesa biloko ya kolia leta apesaki mobeko bakokupesa bango biloko na kolia te kasi azalaki na mama azalaki na bana misatu donc en tout bango bazalaki mitano leta apesi biso mobeko tokolia te bango bakokulia te alors lokula mobeko wana tata na ngai apesa nga nzila ete nazala kokela Simo Kimbangu mawa mutu andenge boyo akufanzala na mwasi na bana likambo oyo eselenge pasi yango wana bazalaki kopesa nga biloko kolia na barelege baye kopesa nga kuna nga na kamati yango lokola nake kopesa na papa nakai kuna lena yingili na kati na boloko nake kopesa na mama wana na bana ne misatu na ye tata Simo Kimbangu bazalaki kolia alors simani yango alobi na ngai ete na kuzala mokonzi kasi likama koyela ngai na kuzala na pasi mutu akusalisa ngai ya kumonana te yango na papa nakanisi ndi izalaka yo mutu balakisa nga mokolo wana mengana lubi na ye na yo na ngai nani mokolo na yo na ngai nani penza azala mokolo alibi me mokolo wana nga na mwana ke yo mwana moke
alobi yo oza na mbola boni alobi mbola ye aza na 43 ans alobi yo ozali mwana moke nga nazali mokolo na yo nime mokolo wana ezala kaka yo pamba te tala nano vraiment ndenge ye alobaki nde mpasi okomona moto akopesa yo lisalisi azali te mwana oyo moto akopesa nga biloko ya kolia alakisaka nga suka na bana pamba te oyo ya liboso azalaki mwa mokolo oyo alandi ye yo nde ozalaki suka donc vraiment ezalaki kaka yo ntango wana ofukami deka mwana esali nga epasi lelo naoki lisolo ya tata Masamba batata na bamama biso tozala bandimi na bobandili kaka te kasi tina suka na likambo napesi liboso di micro na mama Mikala pamba te mutima ne etambuli na tina na makambo aoki na radio oye lubi enregistré na biso oye makama salama na tangu nakala nkumba se mwana mwanda velela munadina kabovele papa yankanga matata simoni kunanga kanga mene kunanga kuna kwani kena kakanga mene kunanga kuna kina kafuluka yandivo emono ngini na yebizidi nsambwadi emfumoto yisu kuito uni na yebizidi bija buba mbutere babani kan kensa sa bizidi nsambwadi yani emfumu yisu ndio bija ebutata nantone ko yowandio ekabeto bakto katuza bizidi bija kenina mfumu yisu yani ndio bizidi nsambwadi kenina ebizidi bebe nani se byo nswaswane tusewo twasiria kaditata buna wele kwa ikuma bodi kwani kangogele ngakuna kwa mama wonso no ntangu nkatu mkumbwa sai mwana mwanda vele amen. Mama Mikala ndenge bokai na jugement we basaraki bapesaka ye mbola mibale akenda kosala na boloko mpamba te azalaki mwana moke bakatilaka ye boloko ya mbola mibale kasi asali 40 ans asali na boloko mbula tukumine donc ba mama mpe batata baninga na ngai batata ba mama na ngai tozali na mukumba moko kosekana na yango te banda tango wana ni ngumbe bandaki bakangi tata bazalaki epasi ndenge na ndenge ata mokolo moko bafingaki mundele te ata mokolo moko nde babeta mutu meme messager oyo tobengaka lelo planton meme ye kokutana na bino wa me planton kaka mpamba te alati uniforme ya leta akangi bato mutu akokima mpe azali te mutu akobeta mpe azali te tala nano ndenge ya soumission mais boke na kati na jugement ndenge na lokuta mais lokola tolobaka lokuta ekobongwa na solo te e solo mpe ekobongwa na lokuta te nzambe akozala satana te e satana ko kozala nzambe te bandimi tozala bana na mibeko ta mosusu makambo mosusu na kookaka ekopesanga soni tozala bandimi ya solo tolanda tata Simoki Mbango malgré mpasi boki na kati na jugement solo nzambe azali nzambe mutu pe azali kaka mutu lelo yekomi na biso lokola esengo moko munene na ntine ete tozali libre tokoko kubondela makambo ndenge na ndenge mazali koleka sikasika tozali kookaka bana na biso ya basi bakotekaka na wenze ta mosusu tina maua ntango wana bazalaki kokanga biso soko bakangi yo bayibi malamu ete yo kobinaka te kamata mwana na yo bina na ye me batata na biso balobi boma ngai biso kobinaka te makambo manso wana makoma me na kati na mikanda na biso binaka biso te tokomelaka pe alcool te lelo bana na biso baka na wenze
baza kutinda kabangu soko binite kenana diangenda asale labino wenze diangenda zali leta te leta moto akosara kaba wenze ye kaka mutazana pouvoir wana mebiso to bina kana bisu te bana mingi lobi ba ye kolela nandako papa ndenge nini oyo memo konjena mokeli aibi mala moete bisu to bina kabisu te tangu wana bazala ko kanga bisu ye moko mokonjena mokeli oyo a défendre cause na bisu oyo kamaradi ya solo oyo kusalisa yo tangu wana ozana pasi ye asalisa kabisu mingi akumaki makambo ebele na kanisi bino banso bokaki ye moko alobaki mbala moko kaka te soko tojongi tango to cheki di banga na bisu kuna nanda kuna bisu munene na bongolo na kanisi ndenge ya lubilaki yango bokaki ye yibi malam bisu bina kana bisu te akoko lobana bisu pete to bina pamba te ye yibi yango malamu ezale contre na ba principe na bisu kasi sikasika wa vraiment bana baza kumona pass na baraporo ndenge yisara ko yela ngai yisara ko pesa ngai mawa monde mi tambala solo mutu wake kuyiba asali mabe me mala munde to misalila kasi soko bazale kulubete kenana denge nda sala yo wenze denge nda sana pouvoir ko sala ba wenze te wenze wana ezali lord ya l'etat makamo susu mazako pesa nga solo pasi zara na bisu di bela banda leloti na suka na mulongo na kumu na tatapera mwana pia limu santo amen ukumi tata mwana pia limu santo apes tata o na pona ki na tongo pona mabondeli. Merci beaucoup technique na banzete bisonyo soto tolandi na bokebi nyonso to message ya papa Dieng na kutima pe ya mama batata ba mama makamana biso mazalo kutenda kaka kasi on a retenir le message ya mama Mikala Mandombe alobi ete eza na Kikongo mpona bandeko bayokaka Kikongo te kosala mwa traduction na quelques mots. Mama Mikala ntango papa Dieng nde apesi lisolo ya papa Simokimbangu bakangaki ye na bisika ebele ntango ayoki lisolo wana nde aserapelaki na histoire moko oyo papa Simokimbangu ye moko abetelaki bango nde ntango papa Dieng apesi ye mikro alobi mama Mikala azali na likambo koloba ntango azwi mikro alobi ngai ndenge boyebi nakangamaki na tata Kimbangu parce que mama Mikala akangamaki na papa Simokimbangu azalaki bongo na age ya 12 ans bakatelaki ye boloko ya 2 ans mais azalaka 2 ans te ndenge papa Dieng azali koloba mama Mikala ntango papa Simokimbangu akufi na 1951 asekwaki ayaki esika bango bamama Mikala bazalaki papa Simokimbangu ntango akomi wana nde ayebisaki bango ke ngai nazalaka na 7 figure papa Simokimbangu après sa mort donc ntango akufi après aye kosekwa ayaki epai ya bayekoli na ye ndenge tokanga na mokanda Nzambe Nkolo Yesu papa Kimbangu mpe esalamaki bongo oyo alobi na Kikongo Nzambe azali Nzambe baoyo atiaki elembo bakubranche te esika cercle oyo batie biso ndenge tokalaka na papa Katwadi papa Simokimbangu bakubuje te me million azali koya kasi bakubranche te mpona nini cercle oyo papa Simokimbangu atie biso ezali cercle ya nguya ayebisi makambo na lai na tongo na taringa na yango wana nde baza kuluka kabiso
tout ça l'examen de conscience bozwi de conscience ya solo bazwi pamba te baluki biso na nzela nyonso tu kasi bakoki te yango wana papa akomi moyibi papa azali ndoki le plus grand sorcier du monde sidengena donc ngai nde nazali bakapita bandoki nyonso tu na kati na mokili mobimba babengi ngai nde ye azali grand rosicrucien c'est-à-dire barosicrucien nyonso tu mokonzi na bango ezali ngai bamagicien nyonso tu awa na kati na mokili babengi ngai grand magicien donc na 1921 donc ngai nde mokonzi na bango bato bazalaki wana otala baframason bazalaki ata donc oyo basalaki pacte avec Satan akangi bato ebele koloba na bango komona nzambe te okotikala mpe komona moto mokonzi na bango nani yangena ekasi okotika mpe komona moto basosiete nyonso tu wana bakolingaka ngai te na ntina nini bato nyonso tu wana bayini ngai banganga nzambe oyo babengami ete grand serviteur de Dieu lelo na moi ya lelo grand serviteur de Dieu ngai nayoki balingi ngai te nasalaka bango nini oyo tozali kosala donc ondire ngai naza na place ya wana mokili kopesa image ya nani tosale bango nini tataki mbango na mateya na ye tozali banofu nakufa lelo lobi mosika likambo te tobundaka te toswanaka te nyonso makambo mabe yangenda soko likambo malamu nalobelaka bino ya mokolo moko namoni ete bato babundi kuna bato na kati esika moko ezalaki tina on dirait omona yango banuage ndenge na ndenge matuti ebele ya mosusu ya mwindo mosusu ya violet mosusu on dirait vert mosusu ya rouge papa Simon Kimbangu kasi na kati na banuage wana namoni mutu moko atelami ya nzozi namoni mutu moko atelami na kati na banuage wana na ba groupe namoni tata alobi ete tala nana Joseph tala mutu akoboma mokili ye wana ozala mayele moye kotala elongi na ye ezali te pamba te esika ya ezalaki toyokaka message ya papa Simon ya solo okomona parti kasi okomona yango mpenza ndenge mosusu ye wana nde akoboma mokili toyokaka histoire matona na ngai ya 5 mois ye wana akoboma mokili ndenge bapapa bazalaki na nkama ebongo biso ça c'est ma réaction ebongo biso maso esalamaki réponse ndenge na papa Satana ayaki asengaki lisusu ekomaki na français mpona régner ebongo biso baboya kasi ekopesa papa alobi obanga na yo te nzambe akobusana papa de bino alumana te Satana ayaki le bon Dieu lisusu prévoira asengi mikolo langage na ye wana wana papa Simon Kimbangu kianga wana nazwaki mwa consolation atuni papa opesaki atuni biso bandimi est-ce que biso tokopesa ye ezali monene te papa ezali tellement éloquente nango ntango oyo kwa te toyiba volonté na tata na biso solo soko alobi toluka liboso bokonzi na likolo maso bakopesa na biso ezali liseki te me mingi na kati na biso tomoni yango liseki azwa ya ye pana nini ntango esi eleki na mikolo ezali boye heureusement nzambe azali na patience soko azalaki na patience te nde asi asilisi biso parce que nalobaki na bino ete na 1927 incompréhension wana ekotaki nazalaki na 9 ans ya kowelela bokonzi ntango oyo nalakisaki batata na bakamarade na ngai mboka yele selemi masolo na banetre mokolo moyi molesi juin 1921 ezalaki mokolo moko ya matata ye azoluka kaka lobi ntango tozalaki awa kende kote wana ndenge nazalaka koyoka bunduki bazali kolela kuna na nsima esalaki ngai pasi na yango likanisi na ngai ejungaki automatiquement po ete na 1921 topemisa mwa tozali soro na la porte ya likambo tozokontinue kaka na bamessage ndenge tokomi na la porte ya likambo bato bazali koyiba ya bango kaka te me mpo na nini lelo okomona bato ebele nazwi lisusu tozali kokufa na biso lokola bandeke moko na kati ya message pamba te tozali kosalaka makambo oyo tokoki kosala te tokotaka awa na kati na kisasa mpona tozala yango soko totali mangumba mazali awa soko mangumba mantu wana mateyaka donc ezali très important bolingo kobanga kosala mabe koyiba te koboma te kosala ekobo te kosala boye te kosala boye te
nani oyo soko azali solo pene bango pene na nyonso yo bazalaki koteya yango mpenza na kati na motimo mosala moko ezali nini nde biso nyonso tozala na kobanga nakanisi nde likambo ya mabe Mosala nini kosalama na biso asalaka, awa intérêt te na pamba ye te ezali solo na kati ya ezali lingomba. bobandeli donc makambo yango mazalaki na 1921 ntango wana nazalaki na mbula misato tosi tooki
Merci beaucoup ndeko balandi na banzete tokombongo na suka ya programme na biso totondi bino botondi pamba te bopesaki biso ntango mpona kolanda biso tokomi déjà 2 heures passé de 29 minutes na kati ya studio ya Masoloki Mbango TV tokokabwana boye te sans que toremercie bongo bandeko oyo bapesi biso lisungi papa Lambert Makonimo, mama Fifi Ndongala, mama Magali Sunda pe bandeko nyonso to liste za mwa molai mer moyebi na oyo nyonso to boze kosalela biso tosengi bongo merci et tokozangisa bongo tokoremercie bongo tata Molimo Santo papa Simo Kimbangu Kiangani pe baconseiller direct na ye na appui nyonso to bazali kopesa biso tondi bino botondi nde na yango tolingaki bongo to annoncer que programme na biso ekobanda kozala presque chaque jour de 20h topusani ti ba 0h ndenge kaka ekozala ekobanda kozala par rapport ya bathème tokobanda kofongola bongo telefone ndenge tozali komona numéro na baécran na bino 097 22 86 423 ekozala bongo disponible mpona ba contribution na bino pamba te tozali awa nde mpona kopesa na mayele oyo bino mpe boyebi oyo ekoki kosunga bana ya tata Simo Kimbangu bokoki koleka bongo na nzela ya telefone tokotikela bino ngonga boyebisa biso lolenge moko tokoki kosilisa programme na biso te mpona koannonce mpe tozali bongo siéger na Kinshasa mpona baactivité na bino fête de mariage anniversaire défense des grades académiques bon matanga nyonso tu équipe ezali mpona kocouvrir yango même bamatanga oyo ekosenga ke eleka direct ndenge tozali koleka direct bo parce que ezali indifféré te ezali mpenza direct tozali bongo 2h31 minutes botala pe na bamontre na bino bokomona ke tozali heure moko donc même direct na makambo etali matanga to direct na bafete tozali disponible kaka na même numéro wana pour contacter biso pe tokokoma mpona kosala oyo esengeli tokoki mpe lisusu kokabwana te sanke toyebisa bino ete bandeko oyo bazali na makambo oyo bamona ya tata Simo Kimbangu ya bamvoila ya papa Simo Kimbangu Kiangani oza na posa ya kotatola yango ya kotémoigner yango po ete epesa pe bandeko mayele obengi biso kaka na numéro wana tokoyeba ndenge nini ya kobongisa pour que tosala tournage pe todiffuser yango esunga bana ya tata Simo Kimbangu pamba te ntango oyo tokomi na yango ezali ntango ya pasi bato misusu mpona andima bonzambe il faut ayoka témoignage to ayoka ke basalelaki kingandi boye ye pa na ye ezali komatisa ye kondima eza na bato misusu kondima na ye ezali automatique esi emata na niveau wana tokende gauche tozonga droite ya ye niveau wana eza kaka bongo ekitaka te emataka te nde na yango tosepeli ndenge topartage ngonga oyo ensemble na bino nzoto ezali nzoto tokoki kopemisa bongo nzoto nde tokutani bongo na bangonga ezali koya pamba te tokoki kotia ata musique moko ya se pour que continue donc programme oyo ekobanda ozala presque chaque jour tokobanda ozala na bathème ya kopartage tozali mpe na compte Facebook toza mpe sur TikTok soko beti Masoloki Mbango TV bokende mpe bosabone parce que direct mosusu mpe tokobanda olikisa yango kuna na Masoloki Mbango TV ya TikTok
ngai mpe soki oza na posa okota otala bavideo ya mikuse oyo tosalaka ya papa Semokimba Nkiangani, ya papa Diengenda, ya bamessage obeti mpe @kamba actualité sur TikTok pour retrouver ba vidéo obeti @masolo kimbangu TV okuta na ba vidéo kuna ya mikuse ba vidéo ezali ebele oyo tosalaka mpona kolamusa bana ya tata Nzambe. Papa ye moko alobaka ye soki alobi mongongo na ye ekokoma ntina yanda te, kasi biso nde tozwaka yango tozali komema yango sur tous les 4 coins du monde. Donc ezali mosala tondimaki toyaki mpona topesa tata Nzambe koleso mpe tata Molimo Santu Maboko, tozali wana yango tondimaki yango tokosala. Donc bavideo ezali ebele e tokobanda kolekisa yango malembe mpona topesa na mayele. Nde namoni tokomi bongo na suka, nde tokute na bino mikolo mizali koya. Merci beaucoup. tolobi ete tosambelaka po Satan aza na banzela mingi azwelaka moto, pamba te pa touti toza koyeba baprobleme ya mingi ezalaki te, me pa toza kokende baprobleme ekomi mingi bato bazoyoka lisusu te. Mingi mpe bakei moye na kote ezali te nazana na libanda.
tika bato bakolia komino 74 11 bar AH bar 10 74 11 AH bar 10 kende na lumbamu limeso kwa patesi wana kumbini kusalema.
Sika
tata mwana be tata molimo mosala mwale tata mwana matondo kwa nzambe to Jesus tata mwana hela tata tukazi mwanza vile nikuveni ndio bana babu mwanza sasa basi Thank you.
Thank you.